l'info lingala journal peuple mbote na bino nyonso tofungoli yango na ngambo Sénat pona kotalisa bino ndenge bazalaki na plénière jeudi 15 mai et pa wapi ba examinaki possibilité ya koleve ba immunité parlementaire ya sénateur Avi Joseph Kabila Kabange oyo haute cour militaire ezako accusé ye que azali bongo ko participer na mouvement insurrectionnel bolanda ba détail. 3.2 ezalaki inscrit na ordre du jour ya plénière oyo ya liboso ezalaki communication ya bakombo ya basénateur oyo bazali ko faire partir na commission chargée ya ko rédiger synthèse nationale ya ba rapport ya ba vacances parlementaires ya mibale question orale avec débat ya honorable sénateur Patrice Pungwe oyo azako adressé na ministre ya ESI relative na politique nationale ya ko amélioraka qualité ya enseignement pe ya misato examen pe réquisitoire ya procureur général près ya cour ya cassation pour na ko autoriser ba poursuite contre sénateur Michel Lingepo pe lisusu réquisitoire ya auditeur général près ya haute cour militaire pour na ko autoriser lever ya ba immunité pe ko poursuivre lever ya ba immunité ya sénateur Avi Joseph Kabila Kabange après lecture ya liste ya ba sénateur membre ya commission chargée ya ko rédiger synthèse nationale ya ba rapport ya ba vacances parlementaires tel que ezalaki proposé na ba groupe provinciaux composition ya commission ezalaki approuvé na plénière oyo commission pe ezalaki constitué yango ezako disposer na délai ya 7 jours ouvrables pour na ko exécuter misala pe lisusu ko relever ba groupe provinciaux ya Kwilu pe ya Nord Ubangi pe lisusu ba mandat ya ba sénateur oyo ba wuti kozala validé na oyo etali ba réquisitoire bon noter que ba traité qui conformément ba article ya 224 alinéa D P56 ya règlement intérieur ya Sénat pe lisusu article 107 ya constitution ya République démocratique du Congo na ngambo na ye sénateur Avi Joseph Kabila Kabange ye azali accusé na ndenge à commettre ba fait pe ba acte constitutif ya ba infraction na participaka na mouvement insurrectionnel na ko asimaka ba communication ya ba insurgé ya ba M23 infraction prévue pe puni na ba article 136 p 137 code 3 ya code pénal militaire trahison azako entretenir na ba intelligence na ba puissance étrangère na occurrence ya Rwanda pe ba agent ya mouvement terroriste AFC M23 na cas et espèce pour na ko engager na puissance ya ko entreprendre na ba hostilité contre République démocratique du Congo na ko procuraka na ba moyen oyo ezali prévu pe ezali punissable na article 182 ya code pénal congolais livre D pe participation ya ba crime de guerre ndakisa o ezali puni na article 21 bis.2 P article 223.1a P 2.2 et BPZ ya loi 15/022 ya le 31 décembre 2015 o ezo modifié pe ezo complété décret ya 30 janvier 1940 portant code pénal ordinaire. Masolo Onyoso ekoyebana après 72 heures to 3 jours ya ba travaux ya commission spéciale oyo ba membre ba ponamaki na bureau après huis clos na vertu ya article 56 alinéa 1 ya règlement d'ordre intérieur ya Sénat. Na Assemblée nationale, vice-premier ministre ya intérieur, ministre d'État en charge ya justice, peu ministre ya ba affaires foncières bazalaki liboso ya ba honorable député na cadre ya contrôle parlementaire ezalaki na plénière ya jeudi 15 mai héritier mapindemi apesi bino ba détail. Na un mois de clôture ya session ordinaire, il y a mois de mars, Assemblée nationale, dirigée et par ya professeur Vital Kamerhe, Bazali Koko Baba contrôle parlementaire, Oyo Ezali légitimé, na article 100 ya constitution, P108 ya règlement intérieur ya chambre basse ya parlement.
contrairement à l'habitude oyo ndenge ezalaki prévu na article 191 ya règlement d'ordre intérieur. Assemblée nationale batalisi question d'actualité ya député Gracien de Saint-Nicolas Irakan et pas ya ministre ya affaires foncières Akasia Bandubola pour na opération ya démolition ya construction anarchique na commune ya Kitambo ezalaki présenté na plénière na question d'actualité. Eli Abunya alukaki ayeba ba véritable raison oyo motivé démolition pe et bébisi ba famille ebele na réponse na ye oyo ediraki 40 minutes. Ministre ya affaires foncières Akasia Bandubola Mbongo ye atalisi ke décision oyo ya ko démolir ba habitation oyo etongama na ndenge ya mabe na commune ya Kitambo et outi na exécutif provincial ya Kinshasa na demande ya Onatra gestionnaire ya domaine foncier ya l'état ye atalisi ke décision oyo ezali pona ko rétablir autorité ya l'état pe kolongola ba domaine nyonso public to privé oyo ezwami na ndenge ya mabe pe kobatela la sécurité collective ya population. Question d'actualité oyo ebendaki débatté pour na deuxième oyo ezalaki examen ya deux projets ya loi ya gouvernement oyo ezalaki porté et pas ya vice premier ministre et ministre intérieur sécurité décentralisation affaires coutumières maître Jacquemain Chabani Luko. Projet oyo elobelaki programmation ya mise en œuvre ya réforme ya police nationale congolaise pour la période oyo ezali ya 2024 kino na 2029. Ministre d'État, ministre de la Justice pe garde de sceaux Constant Mutamba pour na projet ya loi ya création et organisation pe fonctionnement ya compétence ya tribunal pénal économique pe financier pe parquet national économique pe financier yango ezalaki rattaché. Boye na ndenge ya momesano représentation nationale ba se livrer ki na jeu ya ba question pe ba évoquer ki caractère inconstitutionnel compte tenu ya loi ya création ya tribunal pénal économique pe financier pe parquet oyo ezali rattaché. Na suite ya réponse ya ministre oyo des projets ya loi oyo etindamaki na commission défense pe sécurité pour na programmation ya ba réforme ya police pe ya commission politique administrative pe juridique pour na oyo ezali kolobela création ya tribunal pénal économique pe financier. Président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe ayambaki na audience jeudi 15 mai ba députés nationaux ya territoire ya Fizi na province ya Sud Kivu oyo bayaki kotalisa na président ya Assemblée nationale qualité ya situation humanitaire na territoire oyo encore une fois de plus héritier Mapindemi. Président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe ayambaki na audience jeudi 15 mai ba députés nationaux ya territoire ya Fizi na province ya Sud Kivu. Kambamaki na député national Théophile Basoji, délégation oyo ya ba élus nationaux bayaki kotalisa et pas ya numéro 1 ya chambre basse ya parlement gravité ya situation humanitaire oyo ezwami na parti ya province ya Bongo ezali cause mingi na mvula enokaki ya makasi quelques semaines eleki esalaki bilan ya 100 morts pe ba dégâts matériels ezalaki ebele balobelaki inaccessibilité ya ba zone oyo ezali bongo sinistré ezali ko empêcher balongola ba blessé mingi penza tinda bango na Kazimia Fizi centre topé na Baraka ezali ko aggraver situation sanitaire oyo ezali déjà critique bango ba plaidaki pa ya professeur Vital Kamerhe po te ba kitana lombango na terrain po batale sa solidarité na bango et pa ya ba victime ba eli ya Fizi bango balobelaki pe gouvernement ayeba na kosala na lombango na risque ya kobenda ba épidémie basengaki coordination moko efficace entre ba autorité po na kotombola impact ya secours touché na drame oyo président ya Assemblée nationale honorable professeur Vital Kamerhe atalisaki compassion to mawanaye et pa ya ba famille oyo bakufeli pe population nyonso ya Fizi ye annonçaki ke a saisir premier ministre Judith Suminwa pour être mission gouvernementale moko ezala dépêcher na lombango esika catastrophe esalemaki. Na séjourné na province ya Lualaba, première ministre Judith Suminwa accordaki une série ya ba audience na ba force vive pe population ya province ya Lualaba. Nathalie Kela Kapenda héritier Mapindemi. 14 mai 2025, na séjour na ye na province ya Lualaba, premier ministre Judith Suminwa Tuluka accordaki série ya ba audience et pas ya ba force vive pe politique ya province oyo aprofitaki na présence na ye kuna po na kotala tala ndenge nini makambo ezali kotambola elongola ba autorité coutumière ezalaki question ya misala oyo ezali kosalema na cadre ya PDL 145 territoire oyo itelemi lelo impératif ou ya décret oyo ezali kolobela reconnaissance ya deuxième ville
Kasanji oyo ezalaki présenté epai ya patron ya exécutif central ye alobaki na chef Sakundundu na kombo ya ba chef coutumier nyonso alobi baye kopesa na premier ministre bénédiction na bango pona mosala makasi pe ya kitoko oyo ye azali chargé pona kosala lelo misala ebele ezali kobebisa province PDL 145 territoire ba chantier ebele etelemi makambo ya banzela ezali komonana ye alobi atalisi ndenge bango basepeli koyamba premier ministre pe ye ayoki bango na ndenge ya malamu azali bongo na motema malamu motema ya bamama bango nyonso ba autorité coutumière bazwi congé na premier ministre pe bazali rassuré que azwi en compte ba doléance na bango na tour na bango ba confession religieuse bango bamemaki message ya kimia pe ya soutien epai ya chef ya gouvernement batalisi ba effort nyonso l'état azali kosala pomboka ezongela kimia na yango elongo na ba parti politique ba membre ya union sacrée de la nation chef ya gouvernement asengi na bango bakolisa bomoko malgré ba divergence oyo nyonso ezali komonana bango ba rassuré ke bana ya lwalaba baza na sima ya chef de l'état parce que ye alingi kimia pe croissance économique société civile ya province bango ba betaki masona premier ministre balobelaki makambo etali transformation agricole misala ya bilenge pe ba reconnaître leadership ya premier ministre na gouvernance publique na kombo ya ba délégation nyonso bayambamaki ba association ya basi pe ba jeune bango nyonso bayaki liboso ya chef ya gouvernement na ba préoccupation na bango na suka masolo premier ministre Jeudi Souminwa azongelaki importance ya dialogue permanent elongo na ba différentes couches sociales pe na contexte moko ya crise oyo ezwami na est ya RDC kasi gouvernement azali déterminé pour le développement eza na litomba komona ke na est lelo makambo ebele ezali kosala makasi ezali kosenga unité eyeba na kozala pona ba pays oyo bazali ko agresser RDC na est na yango RDC akotika te akozala tango nyonso ya kotelema pona ko défendre intégrité territoriale na ye donc bango nyonso batalisaki na ba province esika wapi babetaki masolo elongo na premier ministre batalisi ezalaki na litomba kosolola na bana ya lwalaba pona komona présence ya premier ministre na mabele na bango. Na somo susu simba ke ministre ya culture elongo na ministre ya tourisme ba présenté qui jeudi 15 mai ba objectif ya première édition ya festival mondial ya musique pe ya tourisme ezalaki bongo na conférence de presse oyo ba ko animaki na centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale héritier mapindemi azalaki kuna na compte info lingala. Didier Mpambia, ministre ya tourisme, P. Yolande Elebe, Mandembo, ministre ya culture, art, P. patrimoine, bango ba présenté qui jeudi 15 mai 2025 ba objectif ya première édition ya festival mondial ya musique P. ya tourisme. Nyonso belekaki na centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale. Boye moto ya liboso ya kozwa maloba patron ya tourisme Didier Mpambia ye atalisaki to apresentaki ba objectif ya festival oyo alobi événement oyo ezwami na vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ko replacer République démocratique du Congo na carte touristique ya mokili pe kotombola tourisme ya République démocratique du Congo pe kosala yango secteur phare pona mboka na biso objectif ezali kobimisa to kotombola impact ya tourisme pe ya culture oyo ezali moko ba matière première pe kotalisa impact ya économie pe ya tourisme pe lisusu ko contribuer na produit bride awa na mboka na biso atalisi ke festival oyo ekozala eloko moko ya munene pamba te ekotombola pe ekotonga image positive ya mboka na biso na même ordre du dia Didier Mpambia ministre ya tourisme a sollicité accompagnement ya bapanzi sango pona ko atteindre ba objectif oyo ya événement munene ekosalema na mboka na biso ko s'organiser ezane tusoza na ndaku na ozana kiti moko kolinga mingi mezana mwa di dusumo bwe so bapaya bazoya ozobwa ekusin umete limoko che et yango to na besoin na bino pe ba média pour bo accompagner biso na période bozala te bato bando produire kaka mabe ya Congo nazui chance à la tour à Congo depuis que nous sommes en fonction. Il y a beaucoup de belles choses à voir même à quelques kilomètres de Kinshasa. So ok na mbombo lumene awa soko zunzela ok na kwango nzeleza awa team na mwanda ok na voiture ngamo pe na sala kyango
biloko ya bien eza olakisa ya mabe pe ezali mais okende jamais baaméricain bakosala film bolakisa jamais okota na kati ya Bronx kuna omona biloko ya bien te bolakisa kaka d'abord biloko oyo ezosala honneur en mboka na biso. Nangambo na ye, ministre ya culture pe art, Mama Yolande Elebe, oyo atalisi esprit ya collaboration entre ministère na ye et longona ministère ya tourisme. Alobi, organisation ya festival oyo ezali mbuma ya collaboration entre ministère ya tourisme pe ministère ya culture et art. Bosimba ke bapanze sango pe nangambo na bango, batunaki mituna ya ndenge na ndenge pe bazwaki éclaircissement. Bosimba pe boye bake date ezali prévu pona ebandeli ya festival oyo ekosalema awa na ville ya Kinshasa le 16, le 17 pe le 18 juillet 2025 pe ezali prévu ba visite moko ya makasi na ba site touristique ebele ya République démocratique du Congo. Na kombo ya vice-premier ministre ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba, directeur ya cabinet na ye Albert Kasongo a président qui séance de travail ya relance ya activité ya cadre permanent ya concertation économique héritier mapinde mi Fabrice Lundo bapesi mi détail. Vice-premier ministre et ministre ya économie professeur Daniel Mukoko Samba impressionné na Pierce industriel power and control. Vice-premier ministre et ministre économie professeur Daniel Mukoko Samba a découvrir na ville ya Kolwezi économie autre que extractive na kovisitaka entreprise Pierce spécialisée na fabrication de câbles électriques na mission na Lualaba depuis le 14 mai et qui ministre ya économie nationale accompagné na ministre provincial ya économie Lidi Kapapa Bango Balobi bazali impressionné na professionnalisme ya jeune entreprise locale oyo Lualaba ezali ko s'arrêter kaka en extraction ya cobalt te pe en exportation ya ba ressources brutes te ndenge Daniel Mukoko Samba atalisi poete entreprise oyo ezali dirigé et pa ya Patrick Kasenda ezali ko talisa boye intégration na chaîne ya valeur yango ezali ko fournir na ba entreprise minière ba câble ba boîte ya contrôle ba équipement pe ba service ebele pour na vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, professeur Daniel Mukoko Samba alobi batip ya ba initiative ya boye ezali pona ko éviter ba importation moko oyo ezali ko mema misolo ebele pe ezali ko talisa génie congolais pe capacité ya ba jeune entrepreneur ya République démocratique du Congo ya ko innover pe ya ko produire pe ko répondre à ba besoins industriels locaux. Na enseignement basangali koyeba complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ezo fêter 10e anniversaire na yango samedi 24 mai bolanda ba précision et longo na la Dilandu pe héritier Mapindemi. La chaleur des enfants qui veulent vraiment apprendre. Je vous demande une seule chose, c'est seulement l'amour. L'amour seulement. Parce que sans l'amour, vous ne serez pas avec nous ici. Mai 2015, mai 2025, 10 ans jour pour jour depuis Esalema, Yango Ninie, complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, Oyo Ezwa Mukumba, Yako formé Bana ya République démocratique du Congo en général, pe ya ville ya Kinshasa en particulier, Bangonde Bazwa Mukumba, Yako pe sa formation pe encadrement kitoko, Yoka, Yango Ezwami, Navni Bantandu, numéro 44, quartier Bikanga, na commune ya Kisenso, et Sika Mayele ezali kopesama, ezalaka mosikate, landa bien, nyonso, na hommage, ya la nature généreuse, ya regretté, Mama Pemba, Moboti honorable Nerombungu, Oyo akufa depuis 12 ans, na souvenir wana, ezali ko coïncider, na 10e anniversaire, ya complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, nde na tina wana, Mobange na manifestation pour na ko fêter 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba yango ekozala organisé yoka date oyo samedi 24 mai na ngonga ya 9h na siège ya complexe scolaire Mama Pemba oyo ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Bikanga na commune ya Kisenso yoka bien 10 ans ya pamba mosala kitoko emonani pe mosala ebele ezalaki moko liboso kasi lelo tokomi
pe na complexe scolaire Mama Pemba Day. Yango ezali ko fongola ba porte na yango na septembre 2025. Yango ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la Paix, toujours na commune ya Kisenso. Kaka na septembre oyo tokozala pe na item Mama Pemba. Yango eza na deux options, sage-femme pe science infirmière. Ba infirmier ba kobima, ba sage-femme pe ba kobima. Yango ezwami na quartier Likanga na commune ya Kisenso na avenue Bantandu numéro 44. Bandeko, na 10 ans ebele et salemi na complexe scolaire Mama Pemba, ba diplômé ba bimi ebele, ba lauréat kaka awa. Yoka bien, ba sage-femme, ba infirmier, ba kobima lisusu ebele, awa na ville ya Kinshasa, complexe scolaire Mama Pemba, bana nyonso ya ville ya Kinshasa pe ya Congo, bobengami koyekola pe kozwa formation moko ya qualité. Rendez-vous monene samedi 24 mai 2025 na ngonga ya 9h pour na compte ya 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba. Cadeau signé Fondation Nerombungu. Mfuma banga moyo toi Sakidila Melesi Matondo accent sana honorable Nerombungu ba congolais nyonso bandimi Nerombungu kola Mama Pemba kuna bana bazwa éducation kuna bana bazwa kadema qui se soko bonga un jour pour naie. Na religion bosengeli koyeba ke na bokambemi ya pasteur Medan Kankolongo église les rochers frappés bazali kolengela une semaine ya mabondeli oyo bakobanda yango lundi 26 mai pe clôture nango ekosalema dimanche 1er juin kuna na siège ya église na bango oyo ezomi na avenue Momboyo numéro 41 na commune ya Kasavubu Nathalie Kela Kapenda pesi bino ba détail. Événement eye na kati ya Kasavubu bana na Nzambe boyo kilanga eloko oyo église les rochers frappés na bokambemi ya apôtre Médard Kankolongo Kalala babengisi bino na mobange na séminaire epai wapi ekobanda di lundi 26 mai au dimanche 1er juin kuna na siège ya église na bango ezwami na avenue Momboyo numéro 41 kuna na commune ya Kasavubu. Bana ya Angola, bana Brazzaville, bana ya bakomine na Nzinga tomoni bongo ngiri Lingwala Selembau Kalamu bobenga bibino nyonso pourquoi pas ya Congo mobimba na mobange na séminaire oyo epai wapi mama na likambo lango ezali la délivrance sur les ordres de réclamation boya yo moto tambolaka obetaka ba porte par-ci par-là banzela ekomela yo molili mabulu na mabulu solo ya kimpuka balatisa na nzoto boya à travers mobange na séminaire oyo kolo akomi monisama bana na Nzambe bobenga mibino nyonso tu na avenue Momboyo numéro 41 kuna na commune ya Kasavubu boza mobimba boya na séminaire oyo epai wapi ekobanda lundi 26 mai kino dimanche 1er juin oyo na semaine ekobanda kosalema de 16h à 20h et bongo mokolo ya dimanche kozala somo kitu moko ya kafu ekobanda de 7h30 à 10h30 boya ebele kolo akosokola bino akolongola bino basolo ya mabe ya mvindu oyo moyini satana alatisa bino nde tolobi ete mwana Nzambe osala na Brazzaville osala wapi toutes les communes ya Kinshasa tosokutana biso basolo Kasavubu cette fois-ci basolo ya molili oyo totambolaka nango partout makambo ezosimba te mbaloyo makambo kosimba advienne que pourra oya lokayo fatuna mama na ye okotsenga kindoki pona nini kuna à travers ba prière ya makasi boko za la parfumé à travers makila na Yesu boko koma na solo ya kitoko na nzela ya mabondeli oyo ba miracle ya kafu ekosalema ebongo botuna ngai orateur ekozala kaka yemoko apôtre Médard Kankolongo Kalala boya ba prière ya kafu ekomi monisama botuni ngai date boyo kamalamu na beti sete yangwe kobanda du lundi 26 mai au dimanche 1er juin na ngonga ya 16h kino 20h pe dimanche na ngonga ya 7h30 kino 10h30 boya ebele na avenue Momboyo numéro 41 boza mobimba okotaki kao okobima na solo ya malasi ya lola.
Assemblée na biso nyonso ya commune. Biso baso toza la centrale pona kokata basolo ya mulili kokotisa bana Nzambe na saison ya gloire Nzambe oyo tosalelaka aparfume yo. Apesa potopoto ya qualité qui peut acheter aux mukolo to mona bino nyonso bosengeli komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakaye. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. Nangonga obio nyonso bosengeli kolanda communiqué ya Metelsat par rapport ya ebandeli ya saison sèche na ville ya Kinshasa. Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat na mokuse azali koyebisa na public nyonso ke date moyenne oyo ezali prévu pona ebandeli ya saison sèche topé eleko ya elanga na ville province ya Kinshasa ezali bongo le 25 mai 2025 na marge moko ya dispersion ya plus ou moins 7 jours ba date extrême oyo etalisami pona effectivité ya saison oyo ezali ko se situer entre le 18 mai pona marge inférieure pe le 2 juin soki to connaître mois retard. Boye tendance pour na saison sèche topé saison ya ilanga ekozala bongo na poussière makasi pe ekozala humide malili ekozala makasi na tina wana Metelsat azali koyebisa na public nyonso esengeli bazo ba précaution oyo elongo bani pona komibatela contre état climatique oyo na période ekozala caractérisée na baisse ya température, c'est-à-dire température ekozala ya kokita makasi pe tokomona ba poussière ekozala ebele moto nyonso esengeli ayo kamalamu pe azo ba disposition pona eleko ya ilanga oyo ezali kobanda mokolo ya le 25 mai 2025 ndenge communiqué ya Metelsat etalisi. Tozana communiqué écologique à bon dans la lecture. La grande famille Mabasi, Orphée Mabasi, Fatouma Mabasi, Aminata Mabasi, Alain Mabasi, Pemidjo Mabasi, journaliste na Info Lingala, journal la peuple pour la peuple, Bazana Makoyebi Salabandiko, Liwa, ya Mama, pe veuve ya Samuel Mabasi, na kombo ya Henriette Mbemba, Ye akufaki depuis mokolo ya le 13 mai 2025 à partir ya ngonga ya 14h. En attendant, programme ya matanga ebima baza kovanda na avenue Doruma numéro 39 quartier Matonge commune ya Kalamu référence marché Gambela Kowet. Tika été communiqué oyo ekomela batu nyonso bayebi famille Mabasi. Alléluia. Famille Siala, bazana mawako ebisa na bandeko, baninga, pe bayeba na bango nyonso, liwa ya mama pendeko na bango na kombo ya Albertine Siala Kinkolo, oyo akufaki mikolo eleki, programme ya matanga ezali boyi. Mokolo ya vendredi 16 mai 2025, de veillée mortuaire ekosalema na école Bobokoli, oyo izwami na Binza Delfo, na commune ya Ngalima, référence arrêt maternité. Mokolo ya samedi 17 mai 2025 nde nzoto ya mowei ekubima na hôpital militaire to na morgue ya Kanchachi pe messe d'action de grâce ekosalema na paroisse Saint-Sacrement na commune ya Ngalima. Bongo na sima ya bokundami bain de consolation ekosalema toujours na école Bobokoli oyo ezwami na Binza Delvo arrêt maternité. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka mama Nsiala Kinkolo Albertine.
Et on est ici la carte info la journal ya peuple pour la peuple ya vendredi 16 mars 2025 yango et comme il en souke pas na zaina esa makasi ya représenter les bino yango ceux qui vont apprécier qui on peut ça merci mingi na Nathalie Kela Kapenda oyo azaki na édition na sima caméra to zalaki na Alain Boala montage simba maki na Christian Kangebe ni journal la peuple pour la peuple za supervisé et pas héritier mapinine bande ko botika la malam au revoir.